Bonjour, bonsoir. Mbote na bato nyonso balandaka biso. Mbote na balandi nyonso ya Ixil Botelwa TV. Napesi bino ba mbote esika bozali coucou à vous. Mbote na balandi nyonso oyo balandaka biso ezangai Mama Ixil Botelwa. Na ye liboso na bino mikolo ebele, ça fait vraiment longtemps. Bo excusez voix nanga eza bien te yango bozoyoka ezobima un peu bien te. Eza Mama Ixil na bino o ayelaka bino toujours ba makambo ya bien, o ayelaka bino toujours ba conseil ya malamu. Eza ngai wana liboso na bino. Lelo nalingi to solo la mukie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ixil Botelwa TV. N'oubliez pas de liker la vidéo et pourquoi pas aussi partager la vidéo. Beau partager, beau liker, beau s'abonner. Vraiment, ekosa la biso malamu mingi. Lelo na ye to so la mukie likambo o etali maloba na biso a mama. Vraiment maloba na biso ba mama. Envers bana na biso, envers mibali na biso. Maloba nini o to bimisaka. Liboso ya bana, liboso ya ba papa. Vraiment eza mawa mingi, eza pasi mingi, pe mawa na maloba o ya mabe ba mama to bimisilaka bana, eza vraiment malamu mingi te. Soki na ye liboso na bino pona koloba sujet oyo, na monaki histoire moko nga moko na vivre ngo na misu na ngai. Eza na mama moko mobali na ye azalaki na infidélité makasi na libala. Mobali na bandai ko tricher ye, mobali na bandai ko tricher ye. Mama wana chaque temps mobali na bimaka zonga kabutu, bajo muso mobali alalaka na ndako te. En tant qu'une femme sage, na problème wana mama wana ye fala banotia mabolongo na se asambelaka mpona mobali na ye. Assemble pour que Nzambe a changé mobile na ye, mais ye azalaki kotia mabolongo na se pour que asengaka Nzambe a punir mobile na ye, pour que asengaka Nzambe ce que jour Nzambe pesa e punition oyo kotinda ye ke abimaka lisu libanda te. Et il y avait un jour mobile ayaki kosala accident, bakati ye makolo nyonso mibale, mobile moye abima susu koke koluka mbongo eza te. Ba mama to solola, to lobananu. Libondeli nini osalaka pona mobali na yo. Soki mobali na yo azate. Osengaka Nzambe nini. Omoni tango zo lela. Moni babi Nzambe alobi ba problème na biso nyonso to memaka epa na ye. Mais tango za na bizeli ya kolelaka lelaka pona mabe o mobali na zo sala yo. Yebaka Nzambe opesa ye punition po azo lelisa yo. Esengeli koyeba lolenge nini kosala prière, lolenge nini kotia na mabondeli pour que Nzambe alongola mobali na ona molimo ya kindumba, pour que Nzambe alongola mobali na ona molimo o ya mabe azanango. Mais ça n'est pas dit que o bando fuka maka kosala prière ozo tatola maloba ya mabe. Lelo mama wana mobali na ya sala accident, mobali na ya za susu na makola ko tambola te. Après aye ko tenir compte que na maloba oyo ye abandaki koloba pona mobali na ye. Mes chers mamans, il faut ko yeba balangage na biso tozo bimisa liboso ya bana, liboso ya mibali na biso. Car langage oyo zo bimisila bana lelo oyebite peut-être ko bebisa avenir na ye ya lobi. Oyebi yango te. Eza na ba mama misusu baza wana soki abeba na ba yo penza ko bonga te na vie na yo. Yo penza zoba, yo penza bwe. Mama okoko bimisela mwana na ba langage wana te. Ka tango yo zo prophétiser ba langage moko ya mabeli boso mwana na yo. Lobi mwana yo akokola akokoya na ba langage wana oya yo ozo bimisela ye. Ba mama ebele ba boni ba mama ebele ba finga bana. Ata na miso bato yo pena zoba mama. Pourquoi ozobenga mwana na ozoba na miso ya bato? Olingi mwana ya koma zoba.
olingi mwana oyo akoma zoba yo pena kozala kaka bongo kozala ntango yo ozotatola mwana na yo azala kaka bongo yebake mwana na yo mpa kozala kaka bongo. C'est regrettable vraiment lelo tozomona na Congo vraiment c'est regrettable na Congo bafoyer ebele tozongana na mboka na biso totala koma bafoyer ebele oyo eza maudit par rapport ya maloba. Ba parents na biso koma ndeko na biso baza maudit par rapport ya maloba o ebima kakala batu baza maudit ebele na Congo na bozangi boyebi ba parents ebele balakela bana bango mabe na maloba yazo kanisaka peut-être nazo finga nazo loba zo bateke maloba o zo bimisa ezapo eboma mwana na yo lobi ezapo ebebisa venir ya mwana na yo. C'est regrettable. Isa passe ba mama to telema to yebaka nini tozoloba bimisa toujours maloba malamu pona bana na yo bimisa ka tuzaka na bizali ya bimisa toujours maloba ya malamu pona bana na yo tango zo bimisa maloba ya malamu pona bana na yo yebaka nzambe akopambola yo tango zo bimisa maloba malamu pona bana no lelo ozala to ozala te yebaka bana o bakozala béni par rapport à maloba oyo bandaki kopambola kabango lakisa bana onzela losambo. Meilleur souvenir ya kotikela bana lelo zate lakisa bana obayeba nzambe soki bana obayebi nzambe batangi demain ou après demain nzambe akosungaka bango bakozwaka misala bakovivre bien totika balangage ya mabeli moso ya bana toyebaka nini tozobimisa kozalaka na bizela kokangela kolobaka na bana na kanda te kozwaka mokano na kanda te soki moto aza na kanda abimisa toujours balangage ya mabe moto moko te azala na kanda abimisa baparole ya malamu kanda ememaka biso toujours na baparole ya mabe yango wana ndeko mama ifo koyebaka nini oyo ozobimisa maloba nini oyo ozobimisa eske maloba ozobimisa malamu to maloba ozobimisa mabe ifo koyeba. Il faut vraiment koyeba kozana connaissance ya likambo wana koyeba nini nazoloba o nazoloba eske ekosala malamu o nazoloba eske ekosala mabe lobi o nazoloba eske ekosala ba dégâts te lobi il faut koyebaka ba mabala ebele za maudit par rapport ba maloba na biso tango zaka na kando bimisaka nini ozwi kanda mama kota na chambre na ovandisa nzambe zoba kiti mibale tia utie moko ya yo tiki moko ya vide ebisi nzambe kiti ona tiki ya vide eza po yo ovanda ya ko vanda to so na zana likambo moko akosolisa yo yebaka nini ozobimisa pona mobali na yo quelque soit ozana kanda kobondela nzamba pinir yete senga toujours bolamu yebaka yekola kosenga bolamu yekola kolakela bana makambo ya bolamu kolakela bana makambo ya mabete kolakela bana na ote makambo oyo komema bango na ba problème lobi lelo kuna yo kozala te soki osi olakelaki mwana olobaki na bana maloba moko ya mabe lobi kuna yo kozala te eloko nini ekoma tango yo kozala te soki si olakela deja bana pozalaka na kanda olakelaki bana poza na kanda olobaki maloba mabe pona bana yo mama sor nango kozala nini sor nango ekozala nini yeba kobomba mobali na yo quel que soit les problèmes. Il y a des femmes au bayebi ko bomba mibali na bango te. Il faut tout le monde bayeba. Oyo misana koloba pose ozana balangage ya mabena mama. Oyebi ko bimisa maloba te. Yeba ko bomba mobali na. Sambelaka maloba ya malamu. Ko sambelaka maloba ya mabete. Ozo pena tana o koti na chambre au fuka mipe mais ozo sambelaka pour que nzamba pinye mobali na yo
Est-ce que bite que nyonso tango yo sambela nzambe oto sambela po nzamba yoka yo to sambela po nzamba yoka ote mais o sambela po nzamba yoka yo siko na muto ozo sambela po nzamba yoka ye tu peux pas prier na maloba mabe ozo singa maloba mabe nzambe pesa e punition nzambe punir ye punition wana yozo sengela elobi ko pesa o pasi nde lolenge mama na biso wana akomi na pasi akomi kolela so epa nzambe ayebi ke pasi oyo aza nango ye monda milukelaki yango ye monda milukelaki pasi wana parfois tomilukela bapasi moko na vie biso moko tala libala eza na baréalité ebele libala eza na baréalité ebele mes chers mama moto moso ozomona ozokoanvie na mosika ozomona ye aza bien ozomona ye bango mpenza mais oyebi te loni ezala na kati ya ndako na bango tu connais pas aoya pana oyebi so ke mobali nanga kuta sombeli nga kabelo mobali nanga kuta kabeli nga $1000 mobali nanga kuta ta apesi nga bo mais mosusu baopesa ye te mais po atombola mobali na ye aoyaka liboso ya bato mobali nanga sali bo mobali nanga sali bo mais na yo mpe ntango koyoka bongo motema ekomi yoka mbangu nga mpe mobali nanga fo asalelanga boye okangeli na mobali nokanda po oyokaki ke mobali ya moninga asalelaki ye bo ale yo mpe na tour na yo okangeli mobali na yo kanda ke il faut kaka asalela yo bongo nani azoboma libala litoi biyokayoka parfois koanviaka te parfois toyokaka kaka oyoki kaka oseki esili komema yango na kati ya ndako na yo te koya nango na libala na yo te libala eza na baréalité bandeko libala oyo tozomona eza na baréalité makasi eza na baréalité ebele alors il faut kozala sage il faut kozala sage oza na problème na yo vandisa nzambe expliquer problème na yo mobali na yo akomi na infidélité vandisa nzambe expliquer pas de problème vandisa nzambe expliquer infidélité ya mobali na yo pourtant yo balaki nzambe nde apesaki yo libala wana vandisa nzambe yebisa ntango nabalaki yo nde opesa yanga libala oyo alors nde opesaki nga mobali oyo nde yo mpo kolongola ye infidélité wana mais ce n'est pas dit que mobali non infidélité yo tiaka mabolongo na so bando sengaka nzambe apinir ye nzambe pesa ye punition soki siko nzambe apesa ye kete punition wana naboma ye mpo kaka ekopema mpo yo otikala lese mpo souvent ntango tolelaka mingi ozolela yebake ma ya misu na ozolela ke nzambe akausa ma ya misu na yo meilleure façon eza ke nzambe aboma mobali na yo apinir ye mpo soki akufi punition ya libele yango na nzambe opesa ye après yo otikala lese okolela lisu te c'est ça chère maman il faut toyeba il faut vraiment toyeba oza na kanda koagir te bakande koma okitela bana inutile boza na kanda na mobali no yo kosimba kobeta bana ozofinga bana ozobimisa bamaloba moko oyo voire même pas parent kobimisa devant bana na ye eza vraiment malamu te eza na importance moko te toyeba kobimisa maloba malamu toyeba kobongisaka futur ya tanga na bongisaka futur ya bana nga à travers maloba na nga yeba kobongisa futur ya bana na yo à travers maloba ozobimisa tango obimisa maloba ya malamu toujours ozobimisa toujours maloba oyo eza malamu ozobongisa futur ya bana yo ke nzambe demain ou après demain tanga na zate na nsima na nga ezala boye bongisa futur ya bana yo à travers maloba na yo kobebisa futur ya bana na yo te à travers maloba na yo
eza malamu mingi te. Eza malamu te, chère maman. Maman moko te alinga akola ako mukolo atala bana na ye baza capable baza na capacité ya kosunga ye te, baza incapable na nyonso. Lelo tomona ngona mboka na biso eza na ba foyer mosusu omona mama akoli mais bana baza incapable, baza toujours bango nyonso esika moko. Peut-être so totali be ba parents babimisaka maloba mabe oyo ekondana bana bango. Obimisa maloba moko par rapport ya yo moni kaka na lobi nanga eleki. Mais oyebi te maloba na ekangami wapi. Lobi to lobi kuna okoza sus na likanisite kengande na bimisa kama maloba mabe pona bana nga. Okoma mona ka nyonso ya bana nozo tambola bien te. Nyonso ya yo zo tambola bien te. Ozana boyebi te elo nezo tambulisa libota nanga boye. Par rapport à maloba oyo moko lobaka. Maloba oyo moko lobaki lobi kuna kokozi o tort. Maloba na yo lobi kokozi o tort. Po yo zana pouvoir likolo ya mwana na yo. Ozana pouvoir ya nyonso oyo koloba eko sala mapoza mpara na ye. Para azan nzambe ya se. Nyonso oyo koloba pona mwana na yo eko kokisama. Maintenant il faut savoir maloba nini oyo soloba. Pona kobebisa avenir ya bana te. Bandeko to bongisa avenir ya bana biso. To bongisa avenir ya bana. To éviter ba parole à mabe. To éviter kufinga ka bana devant bato. Bana oto zobota lobi bangonde ba kusunga biso. Alors to boya maloba ya mabe. To telemela nyonso ya mabe. Banda ko telemela soki si oloba maloba mabe pona bana na yo banda ko tia négativité na maloba wana. Banda ko tia négativité na maloba nyonso ya mabe oloba pona bana na yo. Banda ko bebisa yango. Bebisa yango. Banda ko récupérer maloba nyonso ya mabe oloba pona mwana yo. Récupérer maloba nyonso ya mabe oyo oloba pona mobali na yo. Banda ko récupérer yango pour que ezala na effet te. Pour ceux qui komi na effet eko bebisa futur. Ceux qui maloba ane komi na effet bandeko nanga eko bebisa futur. Alors to bongisa futur. Pour lelo te lobi te to kozala te. Ceux qui tozate maloba wana ekokoma lien. To yebaka koloba, to yebaka nini tozo bimisa. Yebaka nani oyo ozo confier pona bana na yo. Yebaka nani oyo ozo tikela bana na yo. Yebaka nani ozo pesa ba rapport pona bana na yo. Lelo tozo mona makambo ebele. Tozo mona makambo ebele ba mama. Toza kaka boye. Oyoki ke pasteur moko aye esika moko. Ozi bana na omba moko okena bango basambela pona bango. Oyebi pasteur wana. Oyebi vi na ye. Oyebi nini oyo azo seme likula bana na yo. Oyebi eloko ni pasteur wana azo seme likula bana na yo. Oyebi te. Yo linko yoka te baki okende boy. Olinko yoka te ke o kuna ba osala boy. Olinko yoka te ke o kuna ba obikola bat. Yo linko yoka te. Soko yoki kaka il faut yoka ka pokende. Soko yoki kaka il faut yoka ka po salango. Eza malamu te. To yeba nini tozo sala. To yeba nini tozo sala ba mama.
yeba mutu nini ozo pesa confiance ba mama ebele babimaka ozo bima ozo ke musala yeba mutu nini oyo tikelaka bana na yo oyebi bien. Est-ce que ozwaka ntango tika bana na maboko ya Nzambe avant yo obima otika bana na yo? Monde eza na makambo ebele. Yo zaka likambu nyonso ozoke kobetela mutu pona bana na yo. Likambu nyonso ozoke kobetela mutu pona bana na yo. Est-ce que ozobongisa avenir ya bana na yo ya lobi? To ozobebisa avenir ya bana na yo ya lobi? Tozala mayele. Tozala mayele. Tozala ba femme sage. Balobi une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Le lenge nini okoki kotambola pour que obomba ndaku na yo. Le lenge nini okoki kotambola pona maloba na yo et comme obstacle ya bana na ote lobi lobi. Le lenge nini okoki kosala ngo. To changer, to yeba nini tozo luka, to yeba nini tozo sala, to yeba kamaloba nini tozo bimisa. Pona lobi kuna ebota problème te, pona lobi kuna ekoma obstacle ya bana.